vieillot, Sambara Goli Mazapata Bina Koli Gobo. Sambara Goli Mazapata, vraiment beau s'abonner. Sambara Goli Mazapata Bina Koli Gobo. Sambara Goli Mazapata, MJT vieillot, Sambara Goli Mazapata. Mami wanza yoga mami wanza Dani Timanga vrai non ko vrai tanta sur la bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Coucou, voilà, Toza Soussou Awa pour la émission la biso analyse populaire à l'élo veut analyse populaire à l'élo et côté Sami Tukabino. Mami Wanja analyse populaire l'élo et côté vraiment da boulot na yotaka patron moi kenda poto asa ane misalo kwa batinyo surtout ba misalo poto makasi do ya zana ba entreprise yemoko nakati ya Orléans wana Mami Wanja bisiko za vraiment ba mbote be ba gros bisous. Pourquoi pas penser aussi na papa Misha motema maman Mami Wanja bambe ba kwa bana ma pasa so moni Mami Wanja omoni papa Misha moi papa Misha omoni maman Mami Wanja donc le lot vraiment na suna banda bino à travers analyse populaire na biso lelo autre beta lisolo il y a 45 ans il y a carrière musicale il y a artiste Koffi Olomide aza artiste oyo na Congo awa tondimaka ete mais na bamboka bapaya bazodima la preuve année nde Koffi akokisi 45 ans ya carrière musicale na ye ba artiste et musicien Congo ba lobeli yangote en principe fa to mona na ba page ya ba artiste et musicien tout ba féliciter ba félicitations na Koffi Olomide pour na 45 ans de reine na yo pour na 45 ans de succès na yo artiste monta saleli yango ministre culture et art na biso asali yangote ba autorité mboka na biso ba sali yangote chose grave Côte d'Ivoire, Abidjan, tant que Koffi Olomide a fêté 45 ans à Rennes. Et c'est là bango plaisir. Pourquoi? Parce que bazo reconnaître qui est Koffi Olomide, bazo reconnaître Koffi as un monument. Non seulement la musique congolaise, mais Koffi as un monument et la musique africaine. Baba Itole qui a 45 ans de règne, il y a Koffi Olomide Boété. Il faut honorer artiste. Pourquoi honorer Koffi Olomide? Bazo honorer parce que Aza envie. Hein? Et ça là bien, tant Moutaza artiste Aza vivant, bozo honorer, bo pese ba médaille, bo pese ba titre, et ça là bien makasi. Par rapport à ce artiste à Koufi, à Laliwana, à Lebozoya, ko honorer au médaille boye, nini boye, au héros national, non. Koffi a été très aimé à Abidjan. Koffi a été très aimé à Abidjan. Pourquoi? Bah commissaire na roi, babi roi soleil. Comment il y a village en Kininga et Oya Kaka. Bah intérioriser, bah introniser plutôt roi. Parce que depuis l'histoire, il y a intronisation et bah roi. Il y a na musique na Côte d'Ivoire. Et ça a mis Kaka et pas à Michael, ça mais pas Michael Jackson en 1992. Le long à l'an 2023, tu vois comment on n'a pas Koffi Olomide. Donc artiste congolais Morata Ko Sabilo, on a la Côte d'Ivoire kuna ba commissaire ngawalo kuta. Ba image ezali, ba photo ezali. Ba mo ba ivoirien ba zo témoignant ba bina 1992. Michael Jackson azaka intronisé comme roi en Côte d'Ivoire. Et le long à 2023, eza Koffi Olomide les grands Mopao, Agbada, les Rambo. Congolais, tout ça, ma bé, ma casse, monter ma bé. Nous devons confier ces 45 ans de règne, 45 ans de succès. Donc, l'album n'est ce zaranon qu'à succès. Des fois, l'album monte dans le rata. Artiste nino à génération Koffi Olomide ba nyo kalongo. Attention papa Mbazaï qui envie paix à son âme. Or au thème Léona Koffi Osama ramelo Koffi Osala. Azate
Nata Mukio en 2023 tout le monde a fallu faire et bazo pour ta Fabregas mais Kofi a unique à son genre parce que dernièrement a tout ça presque tourné à banana liboso je crois en Amérique Kofi a été aux États-Unis presque na ba état nyonso abeti na ba Canada ake na France kuna abeti na ba Suisse par-ci par-là et lelo na Afrique Kofi aye les sous en 2023 abeti presque na ba pays na ba Zimbabwe abeti d'or partout et puis bon honorer chose grave Dani Chimangelo et Kamusinga concert à Kofi dimanche na Sofitel Hotel na émission encore non ba ivoirien baza à féliciter façon ba accueillir Kofi façon ba yambiye on a Congo et tika jamais ko salama ataka pona Kofi même artiste mususu o bazali artiste musicien donc bande ko na biso ba congolais ba tika jamais ko salama o ba sele Kofi na Abidjan Kofi azu ba cadeau ba faut mona ba ivoirien ba zo ba yo pc ba livrer des logères au kuna na terrain na pesi o Kofi pour na 45 ans non ya rien musu sa e kuna papa ba or yango diamant yango donc ezo sala esengo penza esengo ela que non oyo aza icône ya musique africaine et puis bon ba ebise ba Kofi oza lisusu aozaka pona Congo te pour le moment yode mutoza numéro 1 ya musique africaine. Donc c'est quand même Kofi Aza quand même à féliciter parce que Aza parmi les rares artistes et musiciens congolais oyo saleli fête na bengango fête c'est les fêtes à munene vraiment na Côte d'Ivoire pour les 30 abete na Sofitel et puis hier le 1er mai abete na Bouaké on a sous ces équipes plein à craquer toujours quand na Côte d'Ivoire. Toujours dans Côte d'Ivoire, de artistes c'est qui plaît. Kofi Aza sous les locaux pour prouver biso ba congolais té. Niveau Kofi est comme niveau moko très élevé. Non quand moi, ce artiste émission ba zo ya lobby ba se comparer na Kofi. Pour âge Kofi Aza nango 66 ans. Artiste mort côté o le loza ba quarantaine d'années soit comme na ba 67 ans 66 ans. Alors ça marambo Kofi o ça. Alors ça lango té. Donc Kofi Lelo Aza toujours à la hauteur. Coup de chapeau parce que concert à Sofitel Ivoire et les cas qui très bien. Tout le monde est présent aussi à artiste et musicien Alpha Blondy. Azali parmi icône ya musique ivoirienne n'est pas qui na concert ya Koffi Olomide ba matin podium moko ba yemba ki na to bonende ko na biso musu Zakari Baba Baswe honorable honoraire to mona ki wana ye pa ya ki matin même podium na Koffi babinaki siko na tali ba commentaire ba ndeko ba bi Koffi a monté à malamu Koffi vraiment a toléré Zakari maintenant podium na ye na marambo nyonso Zakari Baba soloba pona Koffi pour te dire que na moment papa o mbaza souti donc Koffi nem tatike le quoi numéro 1 na biso nyonso ba artiste nyonso moza sima Koffi il faut bon respecter à Koffi ba nyo kalongo ba nani bino nyonso même aux génération Koffi il faut beaucoup de respect na Koffi Olomide. Koffi na minicho azali kolo. Donc na Côte d'Ivoire je crois ministre tout bayambi ministre de culture et art baki Koffi Olomide gouverneur donc autorité tout ya Côte d'Ivoire bayambi Koffi Olomide. Je crois Mouto ayambi Koffi Olomide na tournée au akesiko pona 45 ans de reine et zara président da yamba qui était na madame Dominique moi c'était madame Dominique le reste vraiment bayambi ba PC ba cadeau tia ko zonga vraiment ozane sengo ba musicien pe ba se retrouver parce que bango pe ba ju par na bango pour orchestre tambola ni bongo et atora ba patron mususu ba peso moi et loko ba peso mbongo ozo fini na poche non. La minicho d'Aniti Mana, ce quartier à tes heures à la moto et à la moto. Nous comme ça, tout le monde maintenant comprendre vie à colis mais ba producteur ba sponsor ba zouya kaka ngabi oui. Il y a mon là sa force ya Koffi Olomide. Parce que karaté eu arena. Koffi abeta eu arena abeta ngoli boso ya fali pour pas fali le 25 novembre. Koffi azobeta ngo karaté pour abi assigner na ye. Abiata devant 20 personnes, 20 publics à bêta concert.
Nandimi peut-être que Kofi n'a eu arena non ça piaka non Kofi ça piaka te Kofi a kotondi ça 40 000 wala vraiment 40 000 places et kotonda dans batba okota. Donc artiste aza toujours ko évoluer bien que batbazo rencontrer ba bêtises na kombo na ye batba okota na ba vie privée na ye mais aza toujours ko continuer na ye aza ko continuer la preuve année ba image za wana vraiment danichi mangochela biso comment Kofi Olomide bayamba kiye comment Kofi Olomide azaki accueilli na ba peuple ivoirien bande comme ça biote Kofi Omonien origine bimi azakane congolais te aza muta ba Afrique de l'Ouest kuna ya bayambie bien non ngakuna sepele lo ba ivoirien ba sali boende zalaka donc wana zelaka Kofi akufa poto ko mo kumisa kutu Kofi osala mingi pona musique na biso to banda yoka musique a Kofi to zabani te ti lelo to okola nango bano to boti bango pende mo ndemo pena bano ya bana biso ba koyeba yoka ka musique a Kofi muta banda carrière musicale kala banze mone ele kakate si akate to ka ngoti lelo ba kuku bango bila ba moule rengo ba de ban zéro faute banze mo Kofi eza ebele je crois artiste a ko se retourner dans quelques jours et après on a tourné musu sezali na Zimbabwe oui Zimbabwe et puis orchestre bonyo sonore orchestre ba quartier latin ba okende sous pour ça tourner na Europe donc Kofi na quartier latin marambozo kende bien Alpha Blondie artiste ivoirien vraiment bien en tout cas Kofi façon abeteli concert na monate donc ça prouve déjà que U Arena ya Kofi Olomide réussite nango ezaja total donc eza totalement réussi donc concert wana ekozala vraiment bien parce que na esama ngote même ba ivoirien ba moko elekela bango bi Sofitelo tout le monde ba congolais belé ba yaka batondisa ngote basala mpiaka mais Kofi avec son âge autondisa Sofitel Hotel boy Sofitel Hotel les otonda avec son âge Kofi Olomide bazo ya koyamba on dirait artiste mo wa utubota masika artiste utubota masika donc bango nyonso ye moko Kofi elekela ki Kofi elekela ki est très aimé abi sur la mboka msuba zonzi mangaboy à combien plus forte raison na mboka na mo Congo parce que Kofi aza congolais de père et de mère à combien plus forte raison ba dizimanga ti tout le monde ndo mona lelo ba artiste un biso belé ba comme ba ko préférer koza libanda mboka so aza ebike jalousie leki okuna ko raconter n'importe quoi pona ye donc Kofi Olomide na moment aza likolo aza numéro 1 aza artiste et musicien ya ko respecter d'ailleurs quand il y a vraiment ba salam yo ndimake yo fingake papa santar yo sa comparaison yo cha munoko ya onyoso Kofi na leki Kofi asa koli atika ake retraite kena pour beta na Abidjan na Sofitel Hotel total osokoka berito ata ba beta Sofitel Hotel wa ba kokango te ba ko nisango te mais play ya Kofi ezaki vraiment attaqué lobi suto moye na boake fabrica sa beta na boake na kokango te Kofi a beti obi na boake fo mona bolingo ba ivoirien balakisaki bolingo balakisi makasi et puis na ce pays parce que na Sofitel Hotel mingi abetika banzembo ne akala banzembo akala bien que les gens de Koya na suka mais beaucoup plus ba fanatique ba Kofi baza Côte d'Ivoire ba sengeka bayoka ba kuku ba so ba ngobila ba zéro faute en tout cas et ça l'est vraiment bien et puis ba Kofi album na bino légende et anango toujours na marché de disques bozo attend ko consommer ngo beaucoup ta ba distraction buzo baté beaucoup ta ba distraction buzo baté parce que les gens douana ka emonde ko faire ba
abi eza album moko eza ba nzembo kitoko mais eza pe album eza combati eza beaucoup plus combati pourquoi batu ba comprendre que ba nzembo eza na ya kitoko mais to luka to casser ndomo Koffi aloba ke ba artiste musicien mususu ba comment foot ba DJ ba mbongo na ba boîte de nuit ba kene satindi ba bureau na bango na ba capella ana ba futi mbongo bobeta artiste moko bobeta nani légende non légende ngaju na zope un temps yo album amu manabité muto akoli na mais musique aboye jamais artiste musicien moko ko ça on a âge na ya beta toujours ba musique aboye donc sentir vraiment qui Koffi dans les gens Koffi zone sebiso na ki Koffi na kaloto e ba ka sera ba ngobida sera ba kuku série ya ba zéro faute donc je crois to comme que na biso malembe na suka ya analyse da biso tozo kende don ngeka na rappeler ba Koffi tout parce que na bi ba ndeko belé bazo ki temps vraiment yo la concert oté le rap ba méga na Congo e mati ba msuba olela moyena la nda concert on ezate ba msupe ba za ba ndeko ba na ba décoder na nda kuti ba lande concert oté mais concert ya sofité ezaki kitoko tout le monde est présent sur Cindy Leker ayemba ki très bien et puis arrivé na bango na ngena bossa Dani Chimanga juka liboso Koffi ba kitaki na aéroport na aéroport ya Abidjan ou Bouani Félix ou Fouet Bouani. Faut voir façon ba ivoirien ba yamba ki Koffi na Cindy ba msu bazoya bazozwa ba nini ba photo na Cindy Leker hein ça fait du bien hein chanter stango na orchestre moko boye bat ba mona ka patron te mo be bat bazo mona pe o bazo approcher pe yo en tout cas c'est là qui na Koffi parce que atika ki mutu so a approcher Cindy atika mutu so a zwa photo na Cindy et puis il y avait aussi des orthographes bato ba ki na nani na bango ba t-shirt na bango Koffi orthographe qui yango donc et ça est vraiment très bien vraiment coup de chapeau à l'artiste coup de chapeau na Cindy Leker coup de chapeau na quartier la thème obimba wana mona ba chanteur tout non mona pe bato sima bande ko na biso ba basiste ba soliste ba blanchard non mona bidon to coup de chapeau parce que c'est Moussa kitoko et puis bureau tout ya quartier la thème Moussa kitoko sécurité bien do babi concert wana ezaki réussi totalement na habité ceux qui artiste nini sous la génération Koffi Olomide to na ser Koffi Olomide akoki ko sa makambo Koffi to sa na temps muke bamsu babiote Koffi asimbi kisite boebite ke Koffi wana tiona na mutu yone mikolo ezo memele succès non Koffi secret des arts à travail. Il y a moi ko nani fali pour paper alanda. Donc travaille toujours et puis travail voilà tozo mona ngo le pas Cindy Leker travail voilà tozo mona ngo lelo et pas ya ba musicien tout ya quartier latin voire même na ba danseuse parce que quartier latin c'est le travail. Ce travail exact aux à la côté. Artiste c'est ngabo. Tant obimisi album production faut la trop faut bima trop libanda et ato bimisi album ndeto mona ba JB a bal de match bimi ba obeta no ba concert local kana Congo non concert local kana Congo e amoko beti na kin e amoko ke kolwezi non artiste ba yeba ke so ba production ezali bande ya mboka yango de saka force ya artiste et non que artiste suka kana mboka na yo ezabongo te musique esenga ba production tongo ke na ba mboka libanda ozobeta ba concert public ezoya ezokota bazoyemba banzembo na bazobina ngo yango de sala force artiste to mona ba génération Koffi bandoko ba nyoka long ti lelo et comment on a bongo tantôt plutôt la musique na bango comment ko boiter ba musique na bango et comment ko boiter Koffi quand même aza unique na génération na ye parce que o azo sala lelo vraiment nebi na ngaite nebi te ceux qui ata ba robino na ba okoko sala ngo ata ba fabriquer so ba okoko sala mambo Koffi a ça nebi te ba ouais en son coup n'en parlons même pas ba fanatique à maison faire pendant ko li sanga
La minute Kofi a chamutu. Tant fallait a chamutu Kofi pas au chamutu. Côté pour la faire so a chamutu Kofi pas che. Nazonga sumukie na générosité au Kofi Olomide la kisaki. Na nani na matanga gigola. Faire gola koufeli Kofi ex-patron. A senini aye. Pour présenter ma condoléance, c'est pas faire gola. Ah, Denis Chimangati, c'est faire gola, c'est vraiment abattu. Autant la moutou. Donc, ça vraiment la douleur katina. Je sais pas si mais Kofi a sali tout. À ce qui ça fait gola. N'habite soit bêté ni solo ni Kofi a sexy faire gola. Au moins, et ça la bien. Au koufeli moutou mo boyer avec au consoler à ce qui se ça la bien. Parce que tout le monde qui n'a matin à gigola, tout le monde a tel leader monta wenge. Pour mon bangote mais ko faire l'axi bolingo nae aka po sape mine na sala ki quadra na sala bon non atali ke ana ngona tina mote age peso kende lobi penzamba ko benga na zana nga bien na mutu nyonso na arranger yo pensa que musique na e kene bien ya ngope concert à Kofi à Sofitel Ivoire pe sous réussir. Pourquoi pour la bonté au Kofi à la Kisaki et pas faire rigola n'a pas sur les autres qui fait rigola. Moututo apprécié qui en haut, voir même bande qu'on a biso bazar l'étranger, voir même bon ba ivoirien ba sepele nango. Ta ba mon présence à Kofi Olomide na matanga ya gigola. Ah ba sepele qui comment Kofi Olomide a qui ko compatir na faire rigola. Ah coup de chapeau à l'artiste. Bon là mon vraiment ezo sala, ezo ganga toujours peut continuer à toujours ko gang. Pour na Congo soutenir ba artiste émission ko ba Kofi Olomide na habité de musique na monsieur que la musique de comme likolo ya likolo do mutu mo boye oko tumbole o luki mabe pa ta ba lokwa nesi mundo kwa Zakari sa Kofi mabebe non s'abonner te occasion ya ko s'abonner ya ko aimer ba vidéo na biso ko pe ko partager yango. Merci na Umberto Transfer Agency na Luanda ba merci belé merci na bino nyonso bolinganga ba ti merci bino nyonso bolinga chaîne MJ Télévision to kuta mikolo ezali koya pour un nouveau numéro ya émission na biso analyse populaire MJ Télévision. Bonzambe toujours, bye bye. Sambara goli mazabata bila kolikobo. Sambara goli mazabata vraiment beau s'abonner. Sambara goli mazabata bila kolikobo. Sambara goli mazabata MJTV. Sambara goli mazabata mami wanza yoga mami wanza. Dani Timanga vrai non ko vrai tanta sola bien. Gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous